nazo kebisa lisusu Ken yo na yebiot nebo fana na kitambo net na bakwemo boya négligé bo na kitambo etikali yo ngamo na oloba no siko etikali yo parce que ça la beauté c'est pas normal. Jires Malele Kanza image balandaka Jires Malele watanshi balandaka makambo na bino abwakela bino doya number 1 asida makambo Jires Malele dara jeunesse a contrôler makambo donc voilà quoi. Il y a parlé donc ne va pas tout seigneur tout honneur donc moi on a parlé c'est au vrai sens du mot donc bambote na yo Malele petit bankini basaka yo je t'en prie tends-moi la main je reste Malele petit bankini basaka yo je t'en prie tends-moi la main je reste Malele. Merci bandeko bakolanda biso partout dans le monde entier na yebike boza ebele bozolanda po balobi mbokeza ya koyinda après agressement pacho RFI lelo bakomi ko kanela su ba journaliste mususu ba beta bango est-ce que tokokendeka na mboka ngo boye ya ko beta ka biso bata chronique musicale onini totika mboka ngo pona ba musicien et comme on aurait ba musicien biso to vanda ba musicien ba ko sala musicien biso to sala alors micro na biso tel mezo tambola to kitaki lelo to lokela bino manike Manique de John Manique fa solo là allo ba makambo yo tozokende wapi peut-être lobe ozala susu ken pianate ba lo luka su Manique ba betaye to bazokana eza liste eza mulai Manique bonjour. Bonjour Malele. Manique de John tomoni image tamboli nano pour na pacho RFI tango kaki pacho RFI bozaki na dernièrement awa que pacho RFI azalaki agressé pour na yo esalaki ondene esalinga bien te biso quand ça écoute nda sali montage tam so ko benga ba betaye pour actualité ça na terrain pour créer actualité na façon na aimer loko kamusinga kakol papi kakol aza vraiment donc à BTCT qui a confirmé, il confirme, on dit en français, il confirme que maison mère de Weranson, de Ngama Weranson, Nemutu, et zo sala que non ba beta kabatu liste ezamulai. À ma grande surprise, nous avons autant à combat Ken Piana. Ngala nte so kabila sala orchestre. Mais babi que non, bango nyonso baza na liste parce que ba finga ka Weranson, ba sala ka ma interview ko lo ba ko critiquer bloc Werazo sala, ko critiquer bloc maison mère ezo sala. Mais nos critiques c'est ça qui les rend forts. Pas critique n'a somme te rendre bango fort. Pas critique n'a biso ne muteze rendre bango fort. Sans ba critique n'a biso ba ko évoluer té. Sans ba critique n'a biso ba ko émerger té. Mais le critique combien injure na Congo so critiquer mutamoni ko lozo injurier. C'est ça congolais soko o critiquer to reprocher pour na eza injure au diminuer. Bon, na yebité en tout cas je reste na yebité audace o penaka kola ozwa mwana ya batu. Ya mboko eza mikonzi aba pena tina kitambo awa aevena parke mutuka luki ken place nesko ken avanda pa ba yebi place ken avanda alo kuta to sala ba émission to biro na biso ya film eza en diagonale nanda ka ba ken kakola le ka wana mona biso asala eloti abeti nani pacho na pacho RFI parce que ke pacho asala eloti ayebi ke no soka beti ken ata réagir te Manique de John réagir pour ngana na memeli kolo oh nzamela ngai na ozela vela ta moni kakola simba ken na on l'action que moko eza mikono ke bwe afon ana relation te moko eza mboka na biso moni moko e mboka na biso on est libre na kata mboka na biso mais abi ken alobi natali ken na ko senga mukanda te ne ba makena senga mukanda na poto ba pimela bango kakola ba pimela mukanda kozanga otanga o koti na mairie ya France olobi mabe okomi mabe pour critique pe kontaka ntanto senga ba document na France. Mais Manique abi bino te bono bo kanisa lokwa bozana bato baroza simana bino nyoso bo kanisa lokola kala mutu inganda ko côté la biso tango bango ba ko telema po banzoi bazotambola bidi banzoi bazotambola jipa banzoi déjà koti na terrain ezo patrouiller au place nyoso ko zo ken o nani donc ko beka ko boma te eloko na loba kakola azo ba ko kanela kente fo kanela Karine Mokonji wa kanela Karine den yebne Karine finga we Karine finga na basani awera Karine finga na ma pasteur Karina finga na mwana we Gladys. Kakola sala yeni. Ngamuti ba beta zoro mabea na kanza ba beta Karine. Ndayo zo banga mwana mwasi, po sika bokenda epanga na bino yaza mukonzi.
obagenda panga yena za mukonza ngana bango tala makamushi to lukate ba Manick de John panza no mpoke do place bagenda panga ngana bango Karine nde mukonzi na bango Drumer beta batterie tika makambo na drume como beta batna tika makambo yo film o wana beta kezaka ba bâton de batterie moni wana za pacho RFI bo amekana na kento tana lelo Manick de John est-ce que Weranson aza au courant ya makambo zo le kapo bazo cha kombo ya Wera likolo makambo nyoso est-ce que yaza au courant ya makambo o nyoso zo le kake kakola leki a sali interview koloba ke non akobeta kani mpia na pas finga ka Weranson est-ce que nde bat bazo wakize ke Wera mtatinda ka bango Wera mtasala ka est-ce que pona yo okondi make Weranson akoza au courant makambo en tout cas JB Kumaluta il a choisi Matata celui que j'appelle mon boss Junior Mawete songa na sali likambo Lena bana na film na tokos mondial te sona sali likambo na film c'est que Ken mtatindi Ken ko changa boyete na oloba donc c'est que Ken mtatindi donc ça veut dire que non Wera azo courant makambo comment ya boy azana patron ba décret ya to banga bango te Kashamulange za katenga loba ngo kashamulange ate kotana makatamulange ka poso betika na hôpital na bika lokwa bamba lobika na basana ba cuisine oyebi nzambe mais na lande interview na Manick de John pona obima ba cuisine na interview na to senga image nanu batela biso na image oyo po landri babi landri ngesa pesa biso na image to yo kananu po babi niveau oyo komi ko kende na makambo ya media oyo to komi ko banga na ba micro na biso ko tika ko komi problème Manick de John esprit na ngale ti jazz nanu Ken piana Karine wana sotne na kutena bango faut batambola na avion faut se kate comme on a ndenge na zebi sopenda faut batambola na avion toye ba côté to suka na bango nazo kebisa lisusu Ken yo na ebiot ne peut faire na kitambo net na bakwemo boya négliger bo na kitambo etikali yo ngamo na oloba no siko etikali yo parce que tout ça la beauté c'est pas normal zala makasi to rolande là on salaire muto côté là ate suna kutali na pena donc moni na nia fuli na zolo bano ko sekati banjo ya les rois de la forêt basé belé hein au moins les rois de la forêt soit bien appelé sa mot d'ordre ba fourmi so ba bimi papa ba fourmi ba mabe ba koto na bilamba ba koto ko lo bilamba na bu na zolo ba mingi na Ken yazali kamumu keka ya les rois de la forêt foya tela ba commentaire papa yeba ke nzo yaza simanao Ken nzo yaza simanao ba kolia yo en plus na zo yebisa ngona oloba papa soko toso biki ba konike fo bo tosa bobika parce que njo ya siliki njo ya tomboki tosa obika Ken tosa obika parce que yo nde njo ya kolia o pena makasi en plus njo yango biso mtotinda rate ya njo ya les rois de la forêt ba si ya pona kozong sela nzela na biloba loba o ya koloba na télévision pe na ba réseaux sociaux na bino papa lelo pacho abetami ko bien te ngana regretter ah oui na regretter mabe muto avimi le longo papa betami bien te banjo wana banjo na sepe na binoti fallait na ba bete bien parce que ça bien te papa na ngai ninde za pona image wana merci à celui qui est derrière la caméra Jonathan Joël Landou derrière la caméra merci pour la image oyo alors Manick de John toyo qui place wana kakola lobby bazana batu ba fanatique basalaka na ba restaurant ba fanatique basalaka na ba hôpitaux bazana ba fanatique parti par là ce qu'on par là tant que yo na comprendre kana yo na linga ko sala interview parce que za ka sage femme o ba une femme sage bâtit sa maison yo pona za femme sage pona yo ki kozwa idée wane ko za nini si reste à lober le romo est très capital bazana ba tout temps à place bazana ba restaurant dans les restaurants on met de poison bazana ba hôpitaux na ba hôpitaux ba empoisonner na bato yo yebi combien de bateaux kakola sa bomi lelo nzamba toucher motema na ye abimi sa vérité bino babi ke monde na kinzo tomalili yo yebi combien de bateaux oh maison mais reste bomi bon zambe abimi si o kakola lobby c'est très dangereux
On va dans des couilles. On dit que ennemi à maison mais ba kufaka. Bango ba to bomara bango. Mais dernièrement ADT na bango asalaki interview mo loba ba batu bandundu. Le ngo comme batu bandundu et songi kena ba komi ko tshela batu ba ndengo lobi wana ke ko tshela batu ba poison na bo. Donc maison mère c'est une machine à tuer. Na otine de la Kimbuta lia émission. Na otine de la Zoé Kabila lia émission to salana. Ngana olinga kakola yebana. Bana poto bana partout dans le monde ba combattant bozo yoka. Dans bazana ba cuisine oh biso to kena kolia na bangwa suma, bazana ba restaurant na baldar ba fanatique na ba tia bango na pour empoisonner les gens. Oh ba linga bango te. Po bango succès na bango ko osila te. Donc so yesi on kena ba beti mabe. Album na bango sale le côté donc ba kena suka wata kena na makambo. Po wata kena na makambo, gogo na kena na makambo. Et azo makambo. Pecho na kena na makambo. Da wengene za kenda ezala rasu wana te kenda tango yo pesi mwana bébé mili ko pesi bien te osimbisi moto ok nango et wala foraza na ba fanatique ba jar tout azana ba fanatique ya ba jar tout azana ba fanatique ya ba nzoi azana ba fanatique ya ba fourmi azana ba fanatique ozo comprendre ozo comprendre te azana ba fanatique oyo azana ba fanatique ya ba sentinelle azana ba fanatique ya ba cuisinier azana ba fanatique ya ba bonne mutala melaka biloko bantu ba banzoi mele yo fingaka azana ba fanatique ya ba métier ya ba médecin ozo comprendre ya ba maçon pour ba ko memo pe l'hôpital ba memo pe l'hôpital ta tira lo wana lunette non le bana lunette vous simbadi ba ko memo l'hôpital o comprendre mec si on a ka memio azanjo ya ko beto nga oh oui Mani les jeunes bateaux barolanda biso un peu partout dans le monde entier bali ba comprendre un peu makambo ndenge zokende est-ce que bino moko nde to vandi boye bozoko se reprocher ne loko moko te ke no bofinga ka maison mère o bofinga ka nani banana na film non na yoka ke na sala émission afingi werate critique c'est bon te vient na ngia makutu et ça on est en train d'amuser la galerie mais ndé pena ke na finga ka pena ndé ya ke na finga ka faire na finga ka faire ya to finga ka faire ba kokango non ba faire nde bandima biso te ba journaliste il faut to ndima ba ko finga wana nde mutu ezo sala ke no biso to so mayele ya musique comme makasi pour na sala album bien il faut manika finga ngananu album simbité on se comprendre l'hôpital non que ça a témoigné à Pétiona déjà na ko finga raté moi ça na ko finga ngate Pétiona ko finga papa ba benga bisa to ba ya benga soka ba petit poto banzele Pétiona ko finga raté tant que ngana sala biloko nga a okene ko évoluer on se comprend na baba quand ça succès ya redia misa sala succès na mboko bebango redia misa succès na mama banzungu ba bi succès redia sala succès o mari pas la sala na mboka oyo we ra sala ngote pona ndimango et si là dans la obi succès bandi matin totambola ngai tonton Francis que je salue Francis Kalombo Solution mon oncle le mannequin du parlement l'homme qui parle Nicolas Nobenge l'homme qui parle l'homme intelligent Francis Kalombo Francis Kalombo le mannequin du parlement totamona to yata la obi succès ko Jires vaut mieux succès so mona muta telemi neti juba ka telemi wana atelemi bato alandi ya succès muta na kata mutu kamba to nga passo mutu kota na kata succès Marie Paul non rappelez na tonton Francis mais c'est un démon mais bato il a quoi on se comprend na lelo bato bakomi kondima surtout que succès ko aussi la bango balingi succès si la tête on se comprendre tête mais so merci là mais so merci là au moins te kana ko s'occuper de bato bazali so ba kepoto ba lobby so bazoma c'est ko ba si là mais eloko ya pasika kezali ba bomeli déjà wera orchestre c'est ko ba ok na personnalité wera malé au moins on est to toucher wera to beta c'était na yi que mwana musala na ye faut te ça ye ya ko arrêter bana misa arrêter ba mbwa na ye ba kakol ba mbwa wera arrêter bango ako arrêter bango tendeni nous on sera là pour parler netinga na oloba kakol kata munoko na nga
mais babi bo sala critique na bango te so bona posa bo critiquer bo orchestre bo critiquer ba BCBG bo critiquer ba F victime bo critiquer ba Team Wata Jires balongwa na mboka oyo balongwa ba congolais wana nde bo sala critique na bango to sa critique te balongwa ba congolais ceux qui basaka ba congolais on sera là pour critiquer Manik de John yoso banga te batinda pe batu babeta ondenge batindi batu il paraît babeta pas tu RFI nande bazokanela pikani piano ba tanga pe liste ba bakisa na kata liste wana ngaso betinga na koko mosengo pasinya marche ça ma bien ngaso betinga kufa ngako mosengo pasinya ngako na ituni mendaya mosengo comme na ituni me mosengo pasinya ngaso betinga na zakoko mosengo pasinya na okene pertite ngande so betinga na okene pertite ko banga te ok pertite misuba okela ba pertite RFI na okene pertite pas tu okene pertite kewa so beti ken okene pertite ponga na osala na lingo yoka soni wana te na important te donc okeno ka likolo pona na kisoka ke non ken na mutu na ngai a patron na ngai so toucher na esa to so beti kenese to betinga donc on la soka ke non ngape na momi eza pe na batu oyo ngape na leka na bango na tamo pe ko mi konti na mboka oya mi konti akala kande bango baza échange te Bruno Chibala saka na IDPS webate awuti musika ta saka na yewana na IDPS Manik de John lelo to zobeta CTS makambo ezo le kakaka na monde na biso ya média lelo ba journaliste bazali soso na valeur te pas ba musicien alors to baka à l'époque ba vezak ba fula ka ba musicien lelo ba musicien ba koma pe ba danger pour ba vezak ba telemaka ba lobaka mais lelo biso komi ko banga na no musicien pour lo bana musicien li kambo net zo lo ba ko critiquer to koma ko banga ko critiquer ba musicien parce que bike non musicien on a appelé ça ngambati musicien on a appelé ça ngamo sans fana futa palais alors Manik de John yo siko tant que mutu pe ya chronique musicale okolo banini na comportement na biso ba journaliste to komi nango to komi ko tonga ka biso na biso pa ba musicien oke kuna omoni kutu kena lobaki boye po ora musicien ayi na kena lingayo Jires na loba ngo clair banda babi akufa moto na kena na ndaku na mwana nga obela makasi za fiston saisa apesanga eloko te ou apesa eloko te apesanga eloko ba clair lelo banda babi akufa na kena na obelisa mwana makasi njora mutatina nga bikepa njora so atina nga pa fiston ayeba ke na tika matanga ya babia na fai na se na telemi pona ya il fallait te défendre ça bandal biso to bana bandal ya tongo to ba kosela ka makamba violer biso fait que na tina to défendre interview na nga et jouer rôle ya danger na bandal ba tu na nga ba nga ko na nga mona bandal papa na nga mona bandal yo mona nani nga mona intel ba papa bandal ba oui o mona Léonard nga bitinelo yo jamais ba ko violer mutinelo na bate njora isinga bite osala interview lokwa mona zo bela mbongo ezo kokate kena pas fiston pesa mbongo te mutu na kena na ndako ne eza fiston saisa parce que fiston to ebani pe na baningi moko boye fiston na babia musicien oloba banda babia kufa musicien na petela ekoko na kena na ndako ne na senga mbongo ba na ngasa parce que lelo ndenge ba musicien bokomi ko boma to ngo boma ba musicien bakomi ba patron ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse parce que ba chroniqueur na ba okopesa ba chroniqueur ba okopesa ko senga ba chroniqueuse ba okopesa nzoto na ba chroniqueur musu pe ba pesa nzoto baza ba chroniqueur ba pe ba pedi ba yali ko ba fe ba yali ba de ba pesa makambu ko azali bele ba pesa ni makamba yali bele ke baza na besoin abafu ba misi ko ba voyager na mongo susti est-ce que misi ba voyager nga so na lobina voyager na za na boss na nga shinyo mawete bon je fais entrer mon passeport en bête na ba visa na na tino ke pas misi tena kene wa mutu kuta na ba jet privé ko to pasa nga jet mo na bête na ngoto afuteli nga ka atterrissage nana ya choisi oui nana ya choisi na koke no lomba pas musicien te bato bakeno senga ba musicien mona nesi nga so sel mabe na critiquer na ngai ko banga no te na critiquer na ngai mona nga te na ya te Manik de John Mikolo to komi ko banga pe ko sola na ba chroniqueur na téléphone parce que monde komi mabe monde teme komi évoluer bo komi ko enregistrer bato na ba prêtre na poto ba komi ko banga ko benga abenga ba otuna nanu est-ce que zo ko enregistrer nga na ebite phénomène enregistrement oyo eza nini bozo luka nini Manik de John bon ba ko enregistrer bato ba sola na bango masolo a mabe nga na ebine ba enregistrer bato tina ko sala honte parce que eza mabe mutu tamso aso se confier na yo o ko enregistrer et pourquoi eza mutu ayena makambo na Karine achara la bato ba bluetooth na ndako enregistrer bato achara ba bluetooth na ndako oui na ndako na za na bluetooth moko enregistrer bato so bino bokei na butu lokwa ya la pongi ta za na programme santé ayoka ba conversation nyonso eleka na journée OK alongoli Karine tabandaka zomo Al-Qaïda munene
Karine tabandaka autant on a réveillé maintenant soit comme enregistrer biso to enregistrer on soit comme ça soit là à ça qu'on enregistrer c'est ça. En tout cas je reste na évité vraiment na évité Elisabeth Mayangi na évité Mireille Monene na évité il a choisi Matata na évité Oyabité a choisi Matata en céleste, oyabité Donaka Ninda très prova, temprova, mon ami Donaka Ninda, mon vieux Raoul Moulobo Tour d'Europe, Louza Mbata na South Africa second hand, sans oublier Trezeguet Mouzala de Midi Youssou Pourada bourgeois de la ville, Père Aïcha, Naïbike Père Aïcha Kolanda, Junior Tamba les jeunes boss, sans oublier aussi Landry Meya, Naïbike Bino a récupéré Bino déjà, donc voilà, vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission partout dans le monde entier, vous évoluez, Mouké, dans Manique de John, alors Manique de John, lelo ezobangi sabinote phénomène comme ya kokanela ndeka to banda ko beta ngone bandeli pour te beta non c'était wana po to mona ki to monde ya action liboso za yika kana munoko ke ken tambola na nini oyo pacho tambola na nini Karine tambola na nini mais to moni action salami pacho RFI a betami est-ce que ezobangi sabinote lelo ko tambola pe ko liana batu na ba restaurant ou soit ko kenela pe na bo pito ko se soigner kasi loko nazo beta sete penza bana poto bana partout balobi ya choisi yo kama kambo ba fanatique à maison mais ba partout dans ba restaurant dans ba hôpital dans ba empoisonnera biso donc soko sani yoko kendo hôpital te ya ngana pour faire na dispensaire na pas maman kadi donc ozwanga place ngana kenda se soigner bo toate bo kokate kuna te na ebimima na ebinani nani akoli alinga te pour la famille. Donc tu comprendre que non au monde et le robino ozo comprendre gravité likambote kakola lobi makambo makasi ba dire wana bo moni wana bana poto esa makasi ba ndeko na bino be basala awa bandeko na bino pe basala awa bo remarquer teke alobi ba hôpital alobi ba restaurant eza bisika mibale oyo banzela eza bisika mibale o mutu akenda ngo souvent donc combien de bateaux basi basali mabe na banzela wana combien de bateaux basi basali mabe na banzela wana anzambe na bomo mais le wenge musique à maison mère et zolingate ba toucher personnalité à Weranson ce que toucher personnalité à Weranson au comme qu'on appelle il y a par-ci par-là pour moi na habité sur problème en intimidation to avertissement to nini lelo est commis ce que au lobby kaka pour na Weranson au critiquer aux yeux appel il y a ba par-ci par-là azana monopole ya musique à Congo yango alingite bino bo simba ye to nini fali ko ba ofinga e ana succès si que fallait ça monter na ngwana te nazo finga e bon oui assassine oui asila ko o asila c'est bon quand ça asila ba pinton ba kenana makambo ba moniko muta suka eza wata ne mutakena makambo nyoso ba fere ba kenana yo lobi a fallait na succès ndozolo ba fallait na succès wera basola ka bien na fali bino mikona moni bino yona ken pia na boza pe na sima fali pupa e ke zongi na fali ndozolo babueke no fali le ki wera na succès bako benga te kuna ba benga na bino orchestre ba benga ngana orchestre fali na ndeni ngana uta fali na quartier la tende ngam mutaza pouvoir benga na pas fali za te o benga na ndenge ni ngana mwasa babia o benga nga fali ayokiyo fali otale sika to uti o awolo bato na bude biso bato babenga nga petit mais chokoro azala wana mwasi ya chokoro oyo ser na nga zala na ngai na oya mena oya quartier la tête panzani na poto chokoro confiance oboya nga abina nzoto mike mais viens na chokoro lobi vende ni aso yemba bien a uta place aso yemba bien fa beta concert vie wana ndima nga de lo faire na sala mabe na ko décevoir mwasi neti lo mwasi na ya sala nga mabe oyo eza direct. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça va falloir mabe? Et si matin ça n'a manqué pas bien respect. Et si matin fana fali des impossible. Fallait ça papa ba mais des monter. Yana ba likamba fali ezande monter. Fallait ko benga nde nyonso. Aozana ne nyonso la nanga. Fallait le kiwera na 6. C'est bon ça le kuta. Manique de John. Mama botika ngaite o. Esengo ezali nzambe na ngai. Manique de John, merci Esengo ezali comme dit Manique de John. Manique de John aussi confirmé biso que non. Ndenge pas tu RFI beta makinde bazokana na ken piana. Ndenge biso moto moni batutu batali biso dans le monde entier ba comprendre pe batala ki image wana. Ndenge ata batu balobi que non eza maison mère temte beti pas tu RFI. Mais comment on a vidéo papi kakola sali.
comment la vidéo quand la sali kotanga que le baguette pas tu as bêta mi BNT sur les alaki yé moi ça qui on a crasé ya bêta yé alobi etikali yo ken piano na sambela ba na mon âme ensemble na mon âme na sambela na mon âme na mon âme non mais là y a Patrice image oh mais y a Patrice image non le bango l'air sérieux na sambela na mon âme non mais là y a Patrice image dans l'accès na téléphone Patrice a passé ayo karabiso bien oh ah on dit mata père de ba pante frère nani pasteur Patrice a été a poser ba question bi maman otomboli musapo telemi après église dans l'accès image on a bomoni ba bomeli déjà orchestre na ye c'est comme ba ma réputation na ye c'est ton frère foyer bande nini au solana ye pour muto ya za pembene asa bomeli orchestre pour héritier longwa pour na bango héritier longwa pour na bango ba menace kobenga héritier petit na yo te muta mukolo ma papa na bana na ndako le babenga ke monsieur zo benga petit ba manka ba komoni ya on tiki fo bana batanga tiki ba misi ba kena ba on tiki te ba ka ba jembe na musique akena tiki te obama beti drum hasard ya par hasard ba kena tiki te batanga ba wilo longo mande batanga di drum yo mona te na ba ma wilo longo ba drum ezaka makasi a wilo mo ba beta ka batterie 5 batterie champion du capel atanga la drum champion du capel abeta nini Bercy drum abeta 12 drum mbala moko ya beta 4 batterie bah ça veut dire classe moins oh ken alinda te abeta ken alinda te pour parler lingolo ba bisoni ken alinda abeta kente ba image biso do mona ka linda vimbi ezaya solo abeta ka nde linda ken alinda ta meka na abeta ken to sepela po déjà biso ndeze za boye ya tike biso image biso ken nzela l'état biso fundi déjà to pesi image partout tota siko mibeko esala abeta na ken ya kokwa Rafat Makizembe ya Angèle Moussouaïd Makizembe kakola beta ken te ya lobby abeta batu ye moko banzoi ba sa simana ba jeep biso to yebi banzoi te yebi banzoi na ndene ponga na banzoi basaka na samba lokola me banzoi na mokili yende mutu to kanga en tout cas merci à tout le monde merci ndeka to continue to tozo sur la Manic de John, Tozana Manic de John. Alors voilà, bateau bazolanda biso un peu partout dans le monde entier. Ndeka to solo la kababi, to solo la rakaka, to solo la kapo ya ngone masolo, Vanel Kambala na kati Angola tozo ya wana, balobi Joël Landou. Merci pour l'assistance derrière la caméra. Babi Fish Mungongo Nazako ya Angola, grâce à moto na Temberité Watanabe, tozo ya Angola wana na kati ya musala pour biso to abana parler pour to ça musala. Balikamo force à reconnaissance la vie. Na se rappeler susu tango kakola bandi carrière. Pour la bandi na famille Makizembe kala. Ke nazara mutababe makasi. Tango bandi carrière na ye. Nani oya bandaki ko tutu. Voiture oya bandaki ko tambwa na. Osaki kokwa Rafat mutanda pesa. Na reconnaissance on a pena ya tambwa na voiture ya na ken tambwa carrière na ya passant on a bande quoi ken mbongo lelo ya comme chess ken musapi ken a camarade na été ken a tata bana il faut respecter les gens il faut ça un peu de minimum de respect on zoro ma bien to ken pela beta no ken totana en tout cas quand on a lancé au défi beta ken natala yo merci Manic de John merci bali net na bi kakol beta ken natala yo na so que mboko isa mi beko il y a des gens qui ont étudié juste pour aller au tribunal total ba avocat ba obima total. Merci na comprendre que Manic de John comme on kanda message nous a su ko lancer na population zota la biso partout le monde entier zanene. Kaka ngana la chef priste ya beta ken natala Belinda Bellissimo de Londres, Mamouta de Londres a choisi ma tata le vénérable maître Sipom Lange Céleste. Mon boss Junior Maweti. Ma boss Wazali mais Junior Maweti na ebité ya beta nano ken. Ba banzoi na eba beta ken to ya ozo na ndaku na ye. Merci Ilungana Kampala Rolanda. Merci à toi Maître Chungu Demo. Maître Chungu Demo babina na mabeleno kitambo na bosanité Mardoché Kabea les jeunes millionnaires les jeunes boss Mardoché Kabea merci na Manic de John na Tom Pesa Kibiso merci na batutu balandi biso partout dans le monde entier balobi émission Tokutana pour Eza Koyinda et Komi Koyinda Pse Koyinda. Merci à vous tous. Jires Malele Kanza Image balandaka Jires Malele watanshi balandaka makambo na bino abwakela bino doya number 1 asida makambo Jires Malele dara jeunesse a contrôler makambo donc voilà quoi.
Il y a palais, donc ne va pas tout seigneur, tout honneur, donc moi on a parlé c'est au vrai sens du mot, donc Bambote na yo malele. Feti balkini baseka yo, je t'en prie tends-moi la main, je reste malele. Feti balkini baseka yo, je t'en prie tends-moi la main, je reste malele.